maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une mbote libota mbote bandeko na ngai awa tozali na komini ya Ngaliema na Joli Park ma campagne. Donc awa tozana ma campagne ya solo boko remarquer tozo filmer na ndenge toujours ya système parce que liboso mokondi na sima mokondi mipandi mokondi na katikati bakondi. Donc awa ko filmer eza moi pas si mais tozo sala effort to la sabino quand même ata moi image to kene pe na prince et bongo tozonga awa tozana makadam. Donc boyebi ba venir ma campagne nyonso ndenge zalaka asphalté. Donc a tozana ma campagne o ya solo na droite na biso so kemo liboso wana ozana palais des marbres. Donc référence il y a bien eza palais des marbres. Donc tu repères ça par référence et BLT référence palais des marbres mais eza sur makadam. Donc eza concession sur makadam tozonga na kati awa tozongi siko na kati poto pesa mo ba détail tolobi tozana commune ya Ngaliema na quartier Joli Park ma campagne. Donc tu as ma campagne ya solo, tu as ma campagne ya Lukutak, mais awa tu as ma campagne ya solo, c'est beau remarquer. Donc au filmer na biso ezakaka pour na kopesa moi idée, il y a place tozali ndenge bandeko basenga rabiso toujours moi image. Mais awa eza moi pas si pour na ko filmer banda ko batu pas parce que ne tolobaki na liboso ba kondi na sima ba kondi. Donc ba o nyonso eza place oyo batu déjà ba sombaki, place bo monde ba kangi batol. Ils ont la place tout déjà ba somba mais au est important tout là que ça quand même espace ndengezali voilà au d'aba ndeko ba somba. Donc awa ils ont concession ya munene tozana plus de 20 terrains au isoté kama awa. Donc ba terrain ils a ebelé au nyos à cause intéressé na makadam. Donc on nous soit 10 mètres sur 20 sur 20 na ma campagne ya solo ya ngoyo 10 sur 20 20 sur 20 9 mètres x 25 dans le terrain Ezali. Oignon azan la posa ya terrain ou arosala intéressé awa. Dans ma campagne ya solo, ma campagne 1. Dans place ma campagne banda Ezali awa. Au bengi biso la numéro est affiché wana. Au limba katela 8 mètres sur 18, 9 mètres sur 25, 10 mètres sur 20, 20 sur 20 stolobi eza na makadam. Donc au ba voisin ba sombagi déjà babani misala bazo tonga dans le pan et un problème té. Document qui toko maramunyo so eza très bien. Donc pour na ba onions ba oza intéressé benga biso to so la pona prix. Merci beaucoup, bye bye.